Alors, tatoué wa ndeko Lézère azal siko na makala. Ba accusé pa yango ikasa du gouverneur ya Kasai. Yo tanke we wa o sala ka musala ko réagir ndeni. Bon, je dis bien jibi très méchant bikola. Bumudi munteo mwana omudi tu. Mwenza bumuntu ahambelo aditunga wakala kutukengesha toni kundegelo. Katone tusanga ni chenze lichiji muntu bu gouverneur wenza to. Bibi tusama kumo ibikole. Bibi tukengesha. Bora tana bantu bonso abamba fika kudi munyema mu province do lusoma mu capital. Bo chenze lichenda chibi. We mwetaka jama ke banashika 100,000 francs anuyeye mu kamona. Nango Eliezer katuja mantera to c'est un journaliste. Kadu du fiko kudi mu ko ata bo achinganya. Bo bulele la est-ce que ai bo mu majorité men ba kuleje bulele la. Faut pas kwambile bulele bo ndekala chenze chibi za chini nchibi. Donc yoza contre le kona. Kadi chenna na chi c'est mwenza bo lu biro na bu chenna sangani chini mwenza ajto. Donc entre bino bino baluba bo mu kangana bo za propreté. Kasanje Tambwe Eliezer. Bon, tout le monde va être tout le monde va être tout. So du twenza chinto chips. Élysée et Molière. Bande kwa poto parce que Négolese bakangi bafuna ke pa ya gouverneur Kasanje. Batiki était. Te akoti makala sikoyo. Lo batiki. Yaka ipusana. Kasanje azavandi. Te ko réagir car réaction na yo. Réaction na. Réaction na cela. Loba. Atiena ngako. Obi? Toke. Eliezer na nango Kasanje za ko inda bino ba oya bolobini. Te ngai papa zela te tosola ngai pona ngai ya koloba ezate ndeko Eliezer alobi makambu oyo eza munona ete vie pe Monique Petit Romeo Mangenga asalinde kibuvie na e aolakisa ye ka même ba otika ye kaka. Mais siko depuis tonga kotile makala yo lobini. Te vie alobi ke aopesa ye nde punition mais ba otika ye ka. Jour lobby par rapport à nini? Ba pesier par rapport à Mange vie alo babilobela oyo yozo boya ndeni a Mange vie wana vie na biso bon ngala lina lo baboya bon lero muntu azo sala musala pona ni bon moko boye makambo azo sala donc eza mabe fort nani ngona na ngo Kasanje asa mabe nazo loba mabe pona ye ngo na loba mabe ngana na mbujima tenga na zawa na loba mabe ndenyo songa na lina loba pona ye ko asali mabe juke ngesha bana beto abaluba fort bana beto abaluba baba ya majimba benda ba ke baja mame adi batuka na biye juni ngo ngata bintu abi kuma kandende ye mais te munche mu fila muntu amu dibo kwanta bi jama ngena bakuja ngata bon ke mala tu jama ba de tu kwamba bon juense bibi bate to ko to ena ka biji mu malende to bo malende juenza donc ko to ena problème to ki mfunge ba mema kwamba mamolobi na lingala soko résumé ngolobi nini ouais te na raison ka pona makambo par rapport à diamant oyo abotso kuna na mbujimai aya bakangi ndeko Lézère nde makambo ngana mais asko na makala depuis tongo yebi to yebi ki asali mabe ye aza muntu moko boye po bakangisa nani ndeko Lézère te tant que ba frère baluba ouais asali mabe fort makambo asalaki to seliki makasi ne makambo ngana lina lobo merci OK ndeko merci beaucoup yo poza wewa moi réaction na yo à chaud moi réaction à chaud par rapport à Makamondeko Lézère nango Kasanje depuis le matin et les na makala yo lobini bon et le wana bien donc koyoka bien nous wana bien selinga bien passe mais donc na habité sur ça liga mwezande pona kota na kota tina mozindo banini mais naza informé que te ndeko Lézère azana makala soit disant confina mais c'est le gouverneur Kasanje so yo tant que Kasayen entre bino ba frère Kasayen bon mo funa na ba prison bon mo nyonde bon voilà c'est bon normalement c'est linga bien ti c'est linga bien donc c'est linga mabe makasi mais ba sa ba nego ba neni ba bongisa kaka donc ba bongisa ça la bien et ça la calme ça calme bongisa mais Lézère tant que journaliste pe a défendre Moussa na bino makasi a défendre biso makasi Devant biso makasi donc na sepela na epi na musala na inenga sala bani yobo utauna na mujimai c'est bon ngaza mtu akasa occidental donc ngaza canadienne pardon biso tuka ba congolais ba biso ba congolais mais donc ngai be donc c'est le bena bango donc
que kimia kota ezalaka bina que te oui toi bandeko toi même famille toi ba congolais comprendre maman aino te waza na prison waza na boiza fo wala selonga na onga na ko bande ngwana. Alors ndeko wewa yo pe na moni très fâché dossier ndeko Eliezer nango ikasanji lelo Eliezer na makala na tongo lelo na habite yo ko réagir ndeni. En tout cas pour la biso en tant que biso sur peuple congolais et ça la bien té biloko ngo ikasanji asala en tant que pas gouverneur biso ndo ba congolais ba na mboka biloko na to sepel na ngote to sepel na ngota tamuke pour na nini parce que azal gouverneur qui gouverneur ba maltraiter la population comme il faut biloko na to sepel na ngote na province kuna misala ezate ba souffrir makasi donc na Kasai kuna misala ezate na Kasai so moni biso tondi awa na ba wewa pour na nini kuna to souffrir makasi misala ezakate misala ezate donc yo pe outa kuna bena ngai na za Kasai na za congolais comme outa na ville nini na outa na za mulu mbujimai na za Kasai mboya sika bena Kasanja dirigeant ngoi Kasanja dirigeant za province na ngai donc kuna ville comment kitoko oh papa na ngai passe na passe to souffrir makasi yango nde monto na Kinshasa diamant passe so boto to diamant est-ce que kuna za la bien est-ce que to ya awa so monto ah bo essayer to souffrir makasi yango nde monto to ndisi to entre bino ba frère Kasai bo sepe na acte salité to sepe na acte ngoi Kasanja salité atamuke balongola ye Kabila za chaîne so amoni que non azoyoke la biso ayoke la biso ndeko Eliezer za libana za libéré ba ko lobe la biso makasi a défendre bino bien a défendre biso normal ndeko na ngai pe na moni ati Varese le parawa aza wewa so moyenga na moto boye tata na banosi majama na mabona sangi na la tasko moto ezonyokola ngafo mais ce que diamant ngo kenda na comprendre te ngo kasa so kate ngo wapi ezama kama moto ngo kasanji kasai tala ko inde achikibiso na musaba wewa so to monyumbwa to kombo mbwa to molia so to le moto se to okufa donc Kasai vie za sou malamu te eza malamu te so na zongi kuna se na kufi c'est voilà daga talaga fala zongi sa jamana mushima yale bisto zonga alors pour ndeko Eliezer yo lobini babimisa ye to ndengeni fale batika ye talaga kande to nyoka maje so babimili banda ko sala ma changement na mboka a défendre bino oui yende base talaga ka moye pe na mena jama isate parce que ya sana ka show moye pe na jama le suso isate ndeko baluka boy donc ba oya bango yo tona bandalungwa bandal c'est Paris c'est vrai bango tout ba uta Kasai zela baya ko sala musala wewa na ebite makamango ikasanji na Eliezer yo étant que frère Muluba bonjour tika boy nalobi yo réagir ndengeni ngana réagir pour na likambo na batika ndeko Eliezer asali eloko te alobi neka vérité alobi nde vérité makambo esalemi faut batika ye ape mwana mboka neti biso ape Muluba azala libanda to sepela makasi yo ya depuis aneni nga komi déjà ba 2 ans oya ko sali na Kinshasa ko tanga me mbongo eza tete mais kuniza na diamant na Kasai biso toza ba creuser te biso toza ba creuser te ba creuser na ba travailler biloko boyiti donc askoye omino wewa ozape ko se retrouver te na mi retrouver ka ezaka débrouillage pour moyen ko fanda biloko boye na ndako bali esayo eza bien te age na bali sanga eza normal te il faut na luka kaka ti alors soko pesa ngo ikasanji message depuis Kasai ko bisayeni atika ndeko Eliezer afanda kimia amwana mboka neti yepe amwana mboka neti Eliezer batika ye et puis azande ko ne Muluba ande ona biso Muluba Eliezer ande ona biso Muluba abi batika ye ye ngoka sanja mwana lokwa mushima ite ye asisa makamna mushima kuna zongi se jama bina ngwane to zana ngoposa so zongi se jama nde to bano yokana naye biso to lobi boy pusana atike la biso Eliezer Eliezer nde alobelaka biso na bamakambo nyonso to komosala mais ye pas gouverneur na bino gouverneur na biso me makambo asalaka ya kuna mboka wana eza makambo ya kuna na mboka eza awa te awa biso toza awa Eliezer alobelaka biso makambo moto biso touti kuna na mboka totiki bajama lokola bakangi yango tu totikeli bango oyo akolobela biso awa eza Eliezer moto alobelaka biso ye sikoyo soki akangisi ye nani akobanda kotemela biso donc otika na pasi papa tosufrir moto akolobela biso aza te moto alobela biso aza te atika Eliezer nde alobela yo sikoyo outa mbujimai oya depuis aneni papa na umeli depuis 2007
depuis 2007 il est long osaka musala moto kaka musala yo moninga on mais botiki ba diamant ba kara na ba kara kuna papa ti to tiki yango toye awa toye pamba te papa poni to kimi kama toye ti toye a toye pamba te parce que kuna batiki kuna batiki kangi ba biloko nyonso na bakangi yango ekomi ya bango bakomo salela yango siko biso to vivre na nini ya mo biso nyonso kimi toye boy ti toye boy to tikeli bango ba vivre na ba diamant na bango tokomo kumba ba moto ne to kumba ngo boy. Alors, gouverneur Otalabiso, c'est vrai, vous avez un peuple kassayen. Et les gens tamboisa moulouba. Ngoyi kassa ni pe moulouba. Alors, ce qu'on peut sa gouverneur message moko tout droit ko biseni. Benga son excellence quand même. Exact son excellence le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji. Wana nde komona ye mutu akangisi Eliezer. To lobi boyi. Atike la biso Eliezer. Azala libanda po biso tozala pe sauver na ba misala biso. Po soki azate biso to sala bien te. Eliezer nda lobi la biso bana mboka. Voilà donc merci Mingi na maréchal et surveiller ça les jeunes patrons depuis Dallas. Le président Rifé Malanda, l'homme des événements, merci d'être là. Le petit Mousson également, donc on a Berlin. Serge Leco qui est le mannequin d'Orléans. Pico qui est d'Imoté Mamuel Bantou, na Belgique, donc Bato Bazarna Bisso. La Clint Chou qui senda. Bandalung Wayango, Bandal Chibangu. Bamasa na biso baoya bango baota pena Lubumbashi, baota Bambujimai, Bakananga. Bayoko Luka Kwanga na Kinshasa. Alors, baoya bazamo ebele, président paye yo. Teo kabe président baoya paye yo ayesiko yo. A réagi moi mouké. Na nenga systématique. Mbou les hommes menacés mais on n'a pas de choix. Faut de travailler. Président, bonsoir hein. En tout cas, excusez-moi pour un mois de dérangement. Tout retourne question par rapport à un conflit entre les airs et le gouverneur Ngoïka Sanji. Depuis ce matin, les airs sont en prison et Makala. Il y a tant que peuple Kassaï encore réagi. Na nyonso oyo eleki entre Ngoïka Sanji na ndeko Eliezer, Ngoïka Sanji atika Eliezer asala musala na ye. Parce que Eliezer, il est de longtemps ancienneté à Moutou na marambo ya bandi kosala eza lelote. Asala yango na batu nyonso oyo bayebani koleka na Ngoïka Sanji. Na ba ministre ba PDG, ministre na ba PDG batu nyonso tout oyo aza na problème il y a nani conflit entre quelqu'un d'autre na mususu. Eliezer azalaka toujours wana pona ko éclaircir makambo nyonso ndenge ezoleka. Mais Ngoïka Sanji atika Eliezer à l'aise asala makambo na ye. Et si tokimi na biso Mbujimai tokomi na biso na Kisasa po ye abebisaki mboka na biso akoki kovanda na peuple na ye ti. Mais kuna bozana na ba diamant te abebisa nyonso kuna eloko moko te ezalaka kuna oyo Ngoïka Sanji arealiza boye keno bana mboka basepela nango ezalaka te. Mais atika komema conflit na ye na makambo ya madiama aya nango awa na kati ya Kisasa na makambo ya actualité bato nyonso bayebi keno te émission oyo ya babola ezalaka existaka na Kisasa ozomona ezala ye moko mokonzi ya mboka ayebi keno émission wana ezo existe ebongo ye Ngoïka Sanji mupepe oyo ezokende na nyonso aza na kati ya kokanisa mpona ndeko Eliezer na suki wana. Merci beaucoup président nayebi ke et ça lit bien, bana poto bana monde entier. Nous sommes en direct, c'est vrai, il y a la pluie qui menace, mais pour na boulot, ton limite s'est sacrifié pour na bino. Président Raphaël Walukonka, le superviseur intelligent, merci d'être là. Mima Wetu, Bela Dinganga, maman sociale. Le petit mousson, on a Berlin, Pico qui est Dimoté Mamuriel Bantou. Le président Rifé Malanda, l'homme des événements, désormais Congo Distribution, nous avons pour na bino. Envoyez vos colis, vos cartons et au Salabiso depuis Kinshasa. Et donc, Serge Leco qui est le mannequin d'Orléans, la Clint Chou qui senda, et Nabi qui bana poto, donc, Oueva Moussou Yoyo, et les Galelo, bana poto Bortela Yo. Bonsoir. Hein? Bonsoir, c'est le bagui déjà. Oui. Le bagui déjà. Ah, ok. Nana le bagui déjà. Déjà. Tout le bénéga pour la maman, les airs, donc en tout cas, tout aux ans à regret, belé, c'est le maman Ngoïka Sanji, en tout cas, maman est normal. Vous avez regret parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
afinga na été mais ye soki aliki na émission alobelaka makambo selon makambo ndenge ezaleli sikoyo vérité ya Eliezer eso été afingi te atalisi ye makambo ndenge ezaleli en tout cas il fallait raisonner pour Eliezer aza libanda akontinue na kosala makambo na ye asalaka yo mpe outi mpe Kasai nauta Kasai na ville nini nautaka Mbujimai ville province ya Mbujimai sika pena Kasanji pena gouverneur aza gouverneur biso pe to vota mais to mona pe lo malonga asalela biso te na bamboka kuna depuis 2006 a gouverneur asalela malonga donc kuna to kimaki mboka wana to yepe koto azolanda biso ka mais na mboko yo mto konza biso te mais ba mamzusu ya sala ba mibeo mzusu apeza ba pe ba koto pona mama bato moto azozela bango ba motif ya ke baza ba criminel baza ba boye eza bien te atira ba bilobolo ba wana avie to vota mais aza reconnaissante atira ba bilo wana atika ba bilo wana to atika ba bilo wana atika bino travailler à l'aise atoza à l'aise to biso to za ba congolais merci beaucoup nyoko moninga zala te a échoué na ndenge na mais aluka ba problème te olobi nini soki a échoué na ndenge mais aluka ba problème te yo est-ce que yo voter to voter mais asala pe musala bien na Mbujimai asale logo te tango batu ba déclarer asale logo te kuna mbongo eza bozana mai bozana diamant nyonso akomisango donc biloko famille atika ki dictateur eza mabe atika ki dictateur na bango ya famille alaka age na ngao yo so yebi jama so sana mbuma eske ngana ko ya awa tala makama musala na depuis na kota makama moto na za elote na kemba kema azo déranger biso kaka tala kaka so jama sana mbuma ngana ko kemba boyite et puis talaka fufunde to lia fufuna bisukuna za makase ya bisukuna talaka to lia fama sango bani mais on dit otikango on dit na tikango na ya awa na sa musala kiwewa parce que jama ici et si likuna so ta zo la ne lebiso awa to sala nyi alu lebiso musala kasi so alingi to sala kikuluna to ko sala alors aotala yo azoka yo parce que ba service ebele tala bino bana wewa okopesa ndeko gouverneur conseil ni ngana za bezo atika mutu na biso alobelaka biso o asunga biso na makamba moto ezaka wana ye wana soka tigete seke biso onyokama parce que na minute na ville bazo nyokola biso na butu na 20h bazo nyokola biso eloka ko sala ezate so lingi to bana oyiba ngamona bana oyiba mais ya lobi ke bango babengana bino parce que bino ko bota pele ki to kuna ko bote bongana bota te na pede te na za mobali na timbaka na lukaka mwasi pe na lukaka mbongo so mbongo ngo na so luka wewa na so akate kako kanga na ko kanga par jour bako kanga ta 5 fois so bakanga 5 fois c'est que na dépenser que belé fort tala kaka gouverneur ngo ka sanji atikele biso mutona biso abana kusonga biso ya songa biso yangwana Voilà, merci à toi Junior, les grands caméramens, merci également à Hilaire Clark, Branda Onyoka. Na niveau à montage, merci à vous tous bana poto bana monde entier. Donc c'était un reportage en direct na ville à Kinshasa, précisément dans la commune de Bandalungwa, avec tous ces où on va réagir par rapport à l'affaire Yandeko Eliezer na son excellence monsieur le gouverneur Ngoï Kasanji, avec tout le respect. Je pense que ba Kasayen ba véritable bana Mbujimai bana Kananga ba pesi point de vue na bango. Ba sengi liberté libération Yandeko Eliezer parce que aza moko ba journaliste oyo a défendre bango na musana bango. Na ba tracasserie, na ba problème, na ba difficulté. À ça, en tout cas, je pense que le message est capté 5 sur 5. Restez branchés sur visionplustv.com. Et merci également à vous tous. Donc, consommez l'émission Penalty, Maréchal et Souveillé Sandalas. On est ensemble avec toi, le président Rife Malanda. Merci d'être là. Merci à les petits Moussongo, Serge Lukoki, Pico Kiedi, Deborah Moupoulou. Bana Londres, Bana Angola, Bana Soudaf, donc Bana Kasai, Bana Bakongo, on est ensemble pour de vrai. À suivre, à la prochaine.